mené ya pauvre embeli biso boye. Bongisa mwasi na yo ndindiye. Na musicien te. Ebele ya mbongo oyo kozwaka papa kaka na bambias miso kwa mwantaba etelema kpio kwa nyao mwasi aleka te asa na gigolo asa boye ba gigolo eza mabe mais plus pas ba bato ya poto mingi bazana bakufa banzoto bakoma impuissance sexuelle yango ezotinda bango bakoma homosexuel. Pourquoi basali ambiance ebele koki kodeye na musique te sa okota na kati na loge sa okota na kati na formation sa okota na science occulte jamais na bapeti na so bazobimaka lobia babeba na bango mingi ozomona bakoma bapede bahomosexuel bamisie ebele wana babeta bango na bafela ndenge omona ebele batondi otu ozomona wana misala basalaka mosusu camarade ya musicien moko monene ape musicien aliaka nyei na ye mwasi moko na Suisse akuti ye azolia tout fini po arenye maintenant okaka bobwaka bango meme na baoyo moi géri bobwakaka bango meme na bainternet na bino Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko. Bonjour à vous chers internautes, merci beaucoup d'être branchés en ce moment sur www.congofrance.com avec Sarah Ramazan la Chanel. Je profite pour dire bonjour à mon boss, Monsieur Josué Didi Pumba, l'homme à la peau noire et à la tête blanche. Junior Boukson Boukaseba Boukasa, grand manager à Congo France, Azaka Ona pour notre coach équipe Kaetambola Malamu. Je salue encore Blanche Kinoa, la fille fraîcheur, maman à Preston, John Kinoa, Christian Kinoa, toute la famille Kinoa Bambo, Teno Biscuit Bozali. Et Ramsès, le seul et l'unique. Il n'y a pas de comme lui dans Bambo, tenez pas ça. Alors, pour encore une fois, je reçois pour vous le prophète John Gefa, kaka rythme na biso kaka ya émission na biso religieuse sur le thème il y a ko développer kaka na cadre kaka ya le sambo. Bonjour John Gefa. Bonjour Maman Sarah Ramazan Nzambe pambola yo. Na ngonga malamu ye pona to lobela thème kitoko ron na biso ezali pona kolobe kobikisa batu soki mabe ezali il faut ko annoncer yango batu na mayele bakamati babiki bo yazo babatikali kati nango malgré démocratie comme na mokili démocratie non ezaba démocratie malamu pena ba démocratie pe ya mabe. Alors yango monete ba émission na bino wa Sarah Ramazani so bo komeli biso ezala pona bato bazwa moins implice soki moi kotenga maizalaki bazonga na nzela pe nzambe akozwa lokumu. Alors si j'ai biso biso to lobela ninge mokili ninge komotambola moi si ya kozala na plusieurs partenaires donc to baka que Azan a plusieurs partenaires, bah, rapport sexuel a plusieurs partenaires. Mibali pendenge moko mo Azan a 5 basi 6 basi. Donc au 5 sabanzo on a batu et belé bongo. Conséquence nango eza. Bon, nécessairement nzoto ya mwasi e kokina mobali moko. Nzoto pe mobali e kokina mwasi moko lolenge Bible ezoyibisa biso. To longo la Bible te. La Bible c'est notre constitution. Libale ezali bato mibale, partenaire mibale basangani. Pona kobota fruit na bango ezali bana. Alors lelo lokola mokili babi démocratie côté na niveau so égalité de sexe mariage pour tous donc ememi bato na bobunga bato ebele bazali kobunga ndeko nanga Ramazani et puis ya mibale pourquoi moi si à cause na plusieurs partenaires ezali na base ezoti na moi si za plusieurs partenaires parce que ezali bon vie. Sarah a son portable à $2000. Il faut ngai penata mon portable à $2000. Sarah doit foutre ndako na ma campagne. Ngai penazali obligé na foutre ndako na ma mais chance ya moto na moto yebite ndamba sali moto na olenge na ye. Maman, mutu nyama na kombo na ye. Soki yo Sarah sali boy ngana kolanda Sarah te parce que mbongo ya zo zoela biso to yebeli kati nango te. Alors biloko wana bon vie. Ezotinda bato na mabe même kota moi si même moko okolinga 5 partenaires parce que oya pesa ko $10 papa pesa ko $100 on me pesa ko $500 on me $200 on me basi basa on pona pasi te ezali pour ça pasi te mais on vit contact to de sécurité moi ndambo zana yango
contacter nango nzambe akopambola. Alors soka alingi envie alata bilamba cher alata basapota cher, est-ce que ebi pina western na mwasi na bali kuta combien? Western na chinois te, western na chinois te, o abenga ba versatile ba western lokolo ngalati yango pina pire western ozomona obi combien za nango kasi mille keke roti ndenge zabo yo ebite ngai ndenge obi yo ebelinga na solite ngala moto ya bato ba depuis to bazala batinde nga babo banani oyo papa wemba apeta nga babo ngai famille ngai mobimba eza na poto petit nga da saper na kata mikili wemba papi wemba ngefa azala kata na Suisse bo yo yebelite ozolandela ngai okota na biloko wana abo conséquence nango ezani tango yo zana plusieurs partenaires 5 partenaires ozo tambola na bango mama nazo ebiso na bosemo na nzambe vous avez quand on sait dans rapport sexuel 5 vous avez 5 esprits, vous avez 5 démons, vous avez 5 microbes, vous avez moi c'est mon soka fibrone tobuka microbe na microbe na mobala azona milimo na ye na microbe na ye chaque mutu soko tete mbeba zoka masuba ya 50 personnes ya mibali bati yango na microscope okomona mutu na microbe zate parce que même nous devons vivre to pe mabou déjà la microbe okomona microbe na microbe parce que microbe oyozui et ko sangse pa na yo et comme ko la baby comme ko bombe retardée benga diata bombe ozomona fufu moko ezaka na selemba ezaka tout noir soko otiango bo était bakaka soko le yango préparer pompe na pilipili po za diata bombe. Alors ba conséquence nango et tant ozu ba esprit wana masumo esprit envoûtement mosumo ba mosaka na esprit à sorcellerie mosu net ozu mobali ozali o kitiste tango so tambola na ye tango so embrasser yo directement azo pesa biloko azana yango epai na yo pe azo kamata chance na yo nyonso yango abike okotambola mobali pambate mobali potambola mwasi pambate il faut yeba état d'âme na ye prophète côté mibali pe bakutana basi ba sirène batu mususu moi ça kufa ne kala asutuki boya ban akaki accepter na bota mwasi mais tango ke l'adresse to ko to mona ba témoignage yango bela ok l'adresse au fiona ça kufa kala puis mibali bakutana yo kana biselo ko moko c'est bien mibali balandaka bote ya mwasi tango balandaka bote ya mwasi ya mibale balandaka mai tchola elandaka mai tchola sara salaka wapi sara saka na banki sara salaka wapi asaka na Gerard sara salaka nini asuna landi sara na ko se retrouver or que sara sirène or que sara moto ya kindoki or que sara mutu ya moto science occulte ozomona tango yo landi ya plusieurs partenaires yo ebi était ozuye pe milimo wana oyebi mama va na ndako vide oye ko pesa mama obomi libota mobimba na ko pesa exemple mo no kolobi yango ezali faux parce que plusieurs partenaires dégâts nango famille ko za libre te dégâts nango yo ko za maladif dégâts nango comme mona liwa dégâts nango ba to ba chance na nyonso pe otikali vide bana base bena bale batikala vide histoire moko vrai ser moko ebisinga histoire oyo ala moto yo auti poto tozaka na ye pe toyebani bien akendaki prière na kati na campus amona boye yo keloko nazoyebisa bino bandeko na nga amona boye soda moko lieutenant moko mama naluka mosali na nzambe nayebisa makambo naza nango mais soki nayebisi bino eza grave abi likambo nini papa abi avant nayebisa likambo oyo loba na basoda nyonso bakende mpo baninga basoda loka mpe bata poto baka na influence na bango na mwa balare wana papa bo déplacer moke bakei mama ngo pe général te colonel pete kaka pa oluka mpata mboka ya nzala ibeba bakei yoka mama na soda yibe mama nazo confesser pa na yo likambo na bisata pasteur moko ta moto moko te na bimaki na musala kuti mwana mwasi moko kitoko makasi na luli mwana mwasi wana tanga luli mwasi wana ngape na mwasi na ngana ndako toyokani vite fait ba communauté tango ba communauté alors mobali pa longo soda pe ba soda pe basi balingaka bango te ba soda mingi basi balingaka bango te ozomona pa ba kanai na bango na makango ba vraiment mi penza akolinga soda te ozomona le boss général ba colonel alors tango mwasi akoti na douche pa kana mi sukola po mobali pa sa longo li bilamba la ina mbeto mona ka mwasi abima boye tala mande fudoki mobali ya danger abiso ko gangi na bomio abisiko yo komi mwasi nanga je pense que na ko confesser ndio ndenge pe kuna place ko confesser te alobi na mama wana pour sauver secret ya bomba tango amoni mobali abimi mande fabi
Mais ozali mwasi abikeba abite mwasi obenga kié aza mobali abi sikoyo yo komi mwasi asa une rapport sexuel asa une rapport sexuel papa asisi a éjaculer makambo tout pas ici et comme soda na kena ndako soka vandi boy atana moi boy amona mobali ona ye abani ko sanya rapport sexuel ala na ndako c'est rapport sexuel ayi mama eleki un mois na komi ko régler lokola mwasi lokola nazalia on a réglaka chose vraie na komi ko régler lokola komi ko régler et c'est 3 jours katani na règle azo ya otambola kaka na ngai na ebisi yo ma mari de nuit na ba femme de nuit pité bazana ko baleki mbwa baleki mbwa nazo pe matin yango na maman nazo confesser pas na yo pour nazo lobi ko maman habite soko yambi yesu tout esili ezate mengana na pasteur il faut que ne pas pasteur fallait que ne pas pasteur banguya que ne pas basai na ne pas délivrer pourquoi ni on vit à mon moi ça kitoko te à mon azo dendate azo mona kat na ngote non moi j'ai ma femme ndenga zali wana na lingela kana ndengi wana dana epsa longa ba mesh kata suke za normal na lela kaka ndengi wana na ko sala ba bidon pa pa linga mwasi mususu po ya zate parce que loko tuna kolinga asaila kangai siko no kende kati nango wapi ozo mona alors tango asisi ko confesser ma papa na kei allez akozo liboma allez maman atanga zonga ba bisi yebo ala ndai su papa wana babi oh mais lieutenant bana bosola na koma liboma et puis a baby kat na pourquoi nini on vit na landa na sala na zwa et loko ni ezana mwasi spécial et là on est en bas spécial et là il y a moi si spécial et zali aboter lo ban hein pendant moi ça zawana soko bandi et là on liboso moi si bato ba sepela na partenaire wana moi si na yo azape na mabele wana ata mabele yango ekwe comme quoi société parce que yo kwa ici yango po botiser ban so ipo tika yango betelema bobu hein et puis basi ebele awe zali rare pour moi mabele na bonga telema parce que confina soko eleki confina ekoya raison mibali bazwara so ole fumba mingi ole kaka fumba oyoka posa pondu ba changuba oyoka posa makaya bule ba chombe koso eza lo koso basi ba kesenité basi ba ndenge moko mibali ba kesenité mais ko kesena mwasi nini na mosala ko sala na mbeto basi muso ba spécialiste en matière hein so ka beto katabo miso to ekei neto ko neto kufa hein o mosu pe ebe lo côté so ka vandi bo ebembe na ba kambo nyonso c'est à peu près ndenge moko mibali pe ba kesenité mibali mingi puissant o ba tanga ba se belé njoto na kufa loko amuna makembe se daya parce que awa la nana bisa ba belé la douceur awa hémorroïde na hémorroïde ba le ka ko le ka nazo baka ka mikolo nyonso pour caméra nga bogari bo mena otika ndenge nini ozomona eza ka de batoli déjà ngo batoli parce que effet ya partenariat azioyo surtout bino ba journaliste na ba cameraman pour ça ba premier star pour nga mitema landa ki bazo landa ba star motako sauté un journaliste un caméraman na monde to ba grand star du monde alors soki bolandi biloko wana awa et pesa kamabe pe memanga bato na kufa na yo mbongo na yo okosalisa bato te okosunga bato te okoti na misala wana okomona mbali moko boy dina na 50 basi 60 basi mais soka na sida akopesa 60 partenaires akopesa 60 d'esprit akopesa 60 alors mon kili yango bongo ndenge nini ezali malamu te ezali mabe yango emene ya soko lingo luka basi mosusu te emene ya pauvre embeli biso boye bongisa mwasi na yo ndindiye na musicien te ebele ya mbongo oyo kozwaka papa kaka na bambias miso kwa mwa ntaba etelema kpilo kwa nyao mwasi aleka te aza na gigolo aza boye ba gigolo eza mabe mais plus pas bato bapoto mingi bazana bakufa banzoto bakoma impuissance sexuelle yango ezotinda bango bakoma bango sexuel pourquoi basali ambiance ebele basali makambo wana ebele liboso poto bato bazobanga poto parisien yeye lelo côté soko yo kuta miaka bazao lelo côté et puis bato poto bakosaka bato ayebo apesa bato parfait bato poto bapesa mbongo te kaka parfait na komema na poto komema koloni oh je suis era Ramsès déjà na éviter que na komema na mikili yo poki bomi bwakisi asasi yo asilisi mosinzo masa na yo asasi yo petit sœur no asasi bino tout boko be hémorroïde
parce que à cause ya envie. Alors nous condamnons moi si moko atika mobali moko atika na moi si moko parce que ezo même malade mabe ko baby se ba couple pe ko panza mabala à cause na ba trick oyo ndeto zo condamner yango avec efficacité. Merci beaucoup prophète John Gefa. Siko tozo mona na rythme mikolo ba fille. Quand le bika pressé à vie ba koma oké pa banganga ba musulman ba laver bango. Pourtant les canadiens jeep ya gaillard et telemi ba ministre bazo mona. Na ina parce que tant ba lavara bango ba conséquence na kati. Boyoka liboso nganga va laver yo akomona mutakala na yo. Il faut béton nango. Plus par banganga ba beta ka bango makembesi. Mais j'ai des conditions. Na condition mais nga na prophète na zo bisayo ba yaga. Hein? Alors tant ngango tamoi na nganga. Ndeko na ngai ata bozuji pilobi. Apesi yo milimo combien? Est-ce que vous en avez vu? Nganga o ya nganga akende na cimetière. Avoka ba esprit mabe. Na milimo na mabe. Nde bazo kota pona kotake. Bazo reçu le kopesa yi kati na. Ba ko zuela ko za kati na yo. Ba ko pesa mo rien mo quelque temps. Sima ba botoli yango o baby na yo. Comment ba mumi azalaka songolo boy akoma boy mumi azalaka koko msumbu azalaka ne jeune fille lilungi nuni to ça ba bendi biloko na tout ba longoli yango ba baby si yango est nganga pesa na gauche pas retirer na droite et kotika la vide yango to mona c'est azalaka vrai mumi boy c'est ramazani akoma boy yeba c'est ramazani asa tambola na nganga et puis nganga moko te tango ya tambola na ye yepa benga milimo na ba tamboli na conséquence maso ni obotate c'est ba botaka te à cause de ça parce que envie nazwa jipe ko sala yo nini nazwa na comme ministre eko sala yo nini contacte-toi de ce que tu as nzambe ko sepela akopambola noza na yango nzambe ko pesa lipa ko bisa ba fi on na bité bele ba zota biso tamso ba leka dernière étape ngo pesa on directive nini pour na directive ali boso ba epa na prophète hein numéro na ngezali wana pesa bino yango ezali wana 00243 89 610 49 41 Yami Balé il faut sa répétance sincère hein alors ba vérité hein Yami Sato biloko azwaki na nzela mabe a restituer yango lokola jasi asalaki hein soki azwaki camion na ndenge ya mabe azwaki lopango na ndenge ya mabe il faut a restituer yango hein et puis tokobotole yango te okoma pasteur moso sa prophète tokobondele nango to baby sibiloko on appelle tokozongisa eloko na kati na yango Yami ne a réparer na nzambe Yami tano azongela yango lisusu te pe komona vine ekobonga yango mona bana basi 30 ans bazokufa 45 ans bazokufa ba 49 ans bazokufa à cause na bikota kota na bilandalanda mibali pe mingo zomona bazoba maboma bazokufa noki à cause ya bilandalanda lelo nga nazali journaliste master nga journaliste auta monaka azui motuka ngana kolandela ete na yebi ndenge na azui motuka wana te ngai pona nga na kobondi na nzambe soki opesa na voie normale opesa pe ngai mais na ko envier yete bon soki na envier na kota na kata serso kit omoni a rapport à Lupemba awa pesa boy pesa tete neza bato alors biloko wana nde ezobebisa mokili soki oyo zana yango muki ozana yango eloko muki ozana yango soki kangami kati na nzambe na malembe nzambe akopesa oyo asata yaka noki Lupemba noki lobi okomi borodo lobi banjombe komi mona libumu lobi ba fibrome na myome lobi prostate lobi mangundu wa minene bon ba misu ebele zali ba mangundu ta ebele na ba pantalon na ba wala 3 kilotes alati kilote ya makasi wana kangi alati mosusu azui jeans zali soko toucher bo comme le vimba lingundu ya munene na makambo ya mabeo bazo sala nzambe pe kotika te il faut apesa yo pe punition pour yeba ete ya zali nzambe tango ko bongwama na nzambe basali na nzambe ndeko bik et c'est 5 ka repentance sincère na nzambe elongo na kolo elongo pe okomona loboko na nzambe pe otiki yango pona libela pona kosala nango lisusu te. Merci beaucoup prophète John Gefa na ngina kuta sous na thème on a vu qui va te bele ba benga par rapport à wana la musique profane de tobenga on la musique profane ba musicien ba fie bele ba kutana ba ku ango abima la musicien yiba makambo bele na kata nzoto ba étoile na ndezala monde la musique to ba pena profondeur na ngota na yebi yo vanda mingi na ba papa wemba na ba les grands mots Paul na yebi vanda ba musicien ebele sikoyo ba musicien ba comment ba niveau ebele ba comment kanga ba basi na kisi po ba zo mbongo na bango to ba comment utiliser ba chance bana na yebi mais c'est chrétien ou bien c'est profane. Monde de la musique est un monde de moko ya mabe makasi sarara mazani au moins ba musicien mosu na États-Unis ba lataka noir ba nini boy
ba gothique hein soki babini misi ba corps na banzoto na bango ba bandi ko subela bato na nzoto est-ce que boni conséquence ko subela bini na nzoto et puis bata avant moi suba mokolo solo makasi papa na ngai ozo mona bango donc monde bazui ba science na bino nyonso ba kangi bino nyonso boke na monde de ténèbres monde ya musique ozala nani moi j'étais pas avec papa souvent il me disait la vérité et na ba vérité na zo c'est toujours ba répétence na bi oza juste était devant Dieu je le faisais toujours la répétence talabo o koki ko na musique té ça o kota na kati na loge ça au contre la formation, ça au contre la science occulte. Jamais. Na ba petit na so bazo bimaka lobia ba beba na bango. Hein? Mingo zo mona ba koma ba pédé ba homosexuel, ba misie belé wana, ba beta bango na ba fela. Ndenge mona belé ba tondi autour ozo mona wana. Misala ba sala ka mosusu camarade musicien moko munene ape musicien ali aganye na ye. Moi si moko na Suisse akutie azoli a tout fini pour arrêter. Maintenant ka bobo ka bango même na ba oyo, moi j'ai ri. Bobo ka bango même na internet na bino wa. Hein? Ba usi ba comme la moyenne ta comme bango te. Bazo boka bango wa, mais nazo seka bango. Ozomona. Alors tango côté na monde de musique. Yeba nzambe azawana te. Hein? Au côté na monde ya Satan, au côté na synagogue ya Satan benga aussi Mirne. Hein? Kuna oko signer ba pacte. Hein? Okondima. Na yi ba misie belé awa ba régler ko basi. Hein? Pour il faut régler pas au quoi basi. Ba misie belé na yi bango awa ba sala biloko moko ndima kato ba sacrifice. Alors tango ya tambo na osara. Akota molo pambata il faut ta l'étoile na yo. Pona aben d'étoile na yo. So ko na lo côté ba ko luka ote. So ko na lo côté ya lo ko nzambe ko luka to ke no. Est-ce que motalibo ma vani penda pe yo ke ko motalibo faut ça ne rapport sexuel? Non non. Pourquoi? À l'autre côté. Mais ce que so mo mi danger azo mi osani pour na bénéficier na ye. Tango récupérer yo. Hein? Yo pozo binela yo zo bin auto kufa kala otika lelo côté o balate mosusu akobota te soki potiki o telengani otozo mona ebele tala ko bato babi ya chokoro hein tala ne babi ya kufi moto asala ki kofi ndenge nyonso tala nenga kufi bakota na ba pacte wana tala mwasi ya babi nenga lelo hein soko moni mwasi ya babi po soko bali mwasi mobali ya ndoki yo mwasi ndoki ondimi yango komi ndoki mais mwasi ya musicien soko bali ye okondima ba pacte na ye ozomona moi si un pasteur on dit mais c'est la pasteur hein on donne ce qu'on a hein yango moni bana basi belé bana mibali belé ozomona oyo ba misie belé bana vite ko landa camion te camion za rien akopesa so camion lobe ko kufa mais après so camion kufi abendu abebisio vine ko bongate bango bazo renye bino bozo renye kati yango te eza monde moko ya mabe tous les musiciens congolais oyo ba beta profane nyonso bana kisi moko tabeta kana nzambe azate okaida kumunda te linda okaida kumunda te akoyi pasteur ngala da kumunda na yebi yango awe koma boye ba pasteur ngala da kumunda habite linda loketo ena da kumunda mama nanga soka imeli nzambe somo pe pasteur ngala mbakate oyoki yango abimisa ke mo linda sirene parce que bato bango ataka batika gege bato ma gege combien de bateaux ya couché na bango accoucher na bana basi combien a bébé si combien hein mama nanga na babina mokeke mama nanga na monate saloma ko sat akolinda na linda da kubuda peke ah pardon là comme pasteur eh papa toko sanzambe te eza monde mystique ye moko atubela ye mezo na zo bangai moto atubela linda zaki sirene nanga ona zo panda na ye et puis azo sanga ba lope mana rusi menga tube linda ngo sirene na ye da kumunda ngo pare yate siko linda na mona pare yate papa kaka sirene bata ki sirene makembesa kaka pamba ore yate on m'a dit makembesa mena rien parce que na moni pare yate kaka soka linda bato tu babina pe linda te donc ezali mabe mingi to sanga ba musicien soko koti monde wana ozana yesu mais ezali rare pona un musicien akota azana yesu parce que tout nanga eloko liboso mobali okomana suki na bango
tala marque asuki na bango tala ba forme na bango tala makamu na bango eza un monde de ténèbres bazorango ba connaître un monde de ténèbres non un monde mondain parce que toyebi bango toyebi misala na bango tokoboya bango te baza na kati ya mokili ba approcher na biso ba luka sali et nzambe akopambola bango ozomona mais na koyebisa yo mama 100% ya ma musicien je jure devant Dieu na ba petu ya mike ba koti lobi awa papa ah nyonso ba beba ba pola baba kosakana bango ta kolia o bomiso polele ah soko moni ndoki belela okabino babasa kitoko osara ko mapembe na bango te soka chiota litoi boy abendi o bosabe bizonga bango asaka nini siko yoka ba cheba ko na bango moto wa ngai koko mombo ko ngai boy sera obenga ngai bebe ngai koko bebe bebe siko bizango bango apesaka awa kolinga mobala biso biza wa te titu ba musicien wana bandoki bato misala mabe toyebi bango oyoki toyebi misala bango je t'aime beaucoup yo pe kuna azotala bina rodo na yo awa bebe mutu kumanda fe ma pembe bebe. Ah, merci beaucoup prophète Gefa to souk c'est la question oyo ndenge bilamba e comment obima na ba cacher ba tête de mort na ba nyoka ba bilamba boye ba pasteur bele ba to tela on na ba église que c'est pas bien relata bilamba bon. Bon, monde des alors organisé dans Satan parce que 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que le monde entier est sous la possession du malin. Ce que la Bible a personne verset biblique moko Apocalypse 12 verset 7. Et l'obinin na ka inde ko nga mosu wera sona bana abimisa opération dragon. Bato nyonso hélicoptère eza koya ezo même action ali felu ndeko na ngai wera sona na ebita so frère Patrice na ebita so frère Patrice ateyaka ndeko na ye wana soki akozwa bokoni na Nzambe bato tu bayemba ngo so beka na l'église so ko fani kaka bo alléluia amen so beka eli okabana hélicoptère ya même abino na li felu siko signe ya bilana ezali 12 signes à zodiaque oyo Satan pèse na temps de la fin pona amema bato nyonso et lamba nyonso mona na signe mbete ezali ba signe ya antichrist et au moment dans l'opération dragon oyo ba bisi maso mona nyoka sima na yo ozali na Satan ye moko en personne na nzoto na yo au moment na kaleson olati kaleson ba desina moi si asai ba mundele autant olati kaleson wana olati directement sirène na nzoto na yo et bandi ko peso pité kaka wana na ngonga nyonso basi musu basantira bakoka mibali te bala 2 mètres bo kaye simi na nzoto ka malili moi miso na bango apité ozo moi miso ka moi mbebu na bango sa songwe bo ba ba ko sa mabe à cause na biloko oyo na bitia bi rouge lèvres ba signe moko ya séduction moi c'est rouge aux lèvres awa eza ba signe ya sirène ya séduction comment ça ba bonjour ba bonjour nga mwana mbandaka bonjour na so bonjour so ki yo tu ngai bana kisasa na ba solution bonjour bonjour ça ntoku ça mini mabe alors tokeawa Apocalypse 12 verset 7 il dit la guerre au ciel les anges combattent contre dragon et Werason parvient Yakopesa opération dragon c'est opération satanique oh yo ça qu'on dit yo moi ba wera ndé ba renya na ba jibe ba renya Jesus chaque chose à son temps. Pour défendre l'évangile. Et les dragons, et ces gens combattent contre Dieu. Mais il ne fut plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité dans les grands dragons, les serpents anciens. Les grands dragons, serpents anciens. Qui est le serpent ancien? C'est Satan lui-même. Il fut précipité au ciel. Mais il y a opération dragon. C'est-à-dire opération séducteur, opération opération na ba caché bozo tia nzoto. Tatouage, c'est toujours opération dragon. Oh ya lobi ke Nzambe aza jouer ke nango. Ba ilamba komi kombo na. Ta kombo na yo ezamabe, ezali mabe, ozui libele na yo, otie cœur, ezamabe, ozana cuisse yo mabe. Okomona mwana mwasi mususu alati elamba sexy so ka saibu na moto.
okomona awa ba dessiner nyoka na mokongo na ye donc nyoka wana abimaka mobali na ye batraitaka na ye okomona aigle moko asali boye aigle wana ezali saint esprit te ezali aigle na bango ya monde de ténèbres oyo azocontrôle l'univers mpona kopesa basango na yango tête de Jésus tête de Jésus totala eza idolâtrie parce que Jésus d'origine te. Et il y a des bars Jésus, il appelle les frères Jésus. Mais Jésus a dit il y a une idolâtrie. Église, il faut à Jésus. Église, il faut à Jésus. Jésus est idolâtre. Ce que les catholiques font là, c'est l'idolâtrie. Il y a Jésus, il y a Satan, il y a protestant. Au moins, il y a Jésus dans Koulouss. Et là, comment côté? Pourquoi catholique? Pourquoi présent Jésus? Ça, c'est faux Jésus. On a Jésus à solo. Jésus à solo, à mon narraté, à Zakakata Moté, mais à Batou. Et Soubino à serre. Au moment à Babilo, qu'on a cola, Barouge en lève, Batiato, Batiam, Bamso, Monani, Niao, à Salabo. Et ce qui est Sarango, Niao, à Zania, maman, ma bébé, Sobenga, Namonoso, Mboka, Moweya. Moweya, Niamama, et ma bé. À Salakat Nabo. Donc, au Kumako, Pimboka, Makamoka, Liko, Yozo, Bakat Nangote, même ça, il y a ma famille, donc on a Bakat, Bakaché, Wana, Nde Ozomona, Moto Mobimba, Esprit Mobimba, et Zolata Yango, Pona, Kobebisa, Bana Nanzambi. Et ce qui est faux, il faut qu'on y ait un chrétien. Net ngana latiawa, Nansane Lamba Moko ya Kachete. Net Sarah Lati Boye, Ozane Lamba Kachete. Il faut faire attention à Bilamba. Et ça, la cachette. On va la monter à Moussa Vanda. À ça, Koufa, Kalamo, Melibangi, voyou. Nana ma belle, Nasa Bella, Koulouna, à Koufa, Moli, Massa, Koulouna. Pas Koulouna, Nasa Bella, Baton, Banas, Kimete, Yo Latiango, Ozo Spia, voyou. Alors, Bilamba, il faut faire attention. Nakati, Oyo, parce que tu as Babiloko wana, ils ont déjà façon yo, Satana, a initié bateau, Nansela même Bilamba, Nansela Biloko, sans le savoir. Donc, Ezali Mabe Mingi, Ezali Malamute, pour la bande Nazambi. Merci beaucoup, prophète John Gefa. J'espère que Batem Tolobeli lelo est très important pour na yope ozolanda biso mincho so ezali na kati banzela wana prophète Gefa abi to loka lobiko bongo lobiko eza pa nzambe et lo so rebi osaki ba tel truc ndengo wana okoluka biso mbangu tokobondela pona yo parce que toyaki pona bato mabe omoni mabe ya basali na nzambe les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ils basent comme ils sont quoi ba nzambe. Or que nous sommes les serviteurs ya batu. Toi, Baoumou ya Batouana, au moins Ninga Sara. Au Robin à 2h du matin, je laisse ma femme, je te réponds. On s'en va prier. 3h du matin. Papa Yaka, au moins 5h Nabimi, n'a commis Zonga na Zanangote. Si on a vu l'Olendo, pas bien mon téléphone, c'est l'orgueil. Et puis Dieu résiste aux orgueilleux, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. Et Dieu donne grâce aux hommes. Il faut tomber kita, tomatisa yesu likolo, toza pona batuana. Ce qui batona bazate, mission ne m'appelle mission pona bango. To battre la milimu na bango, to sunga bango, rôle na biso ya nini, to amener bato na vie éternelle. Ezato mena bato na balo yengete. Na balo yenge, na makambo ya mabe, na miziki. Na makambo rien nzambe mataki liboso makasi na Congo lelo to monete nzambe akomi kokita parce que tozongi na mabe ya koleka il faut tozongele pa nzambe na mawana nzambe nde akolibere Congo akosunga Congo pe Congo kena liboso pe za Congo mboka moko prospère so to kana makambo na bino wa linda mama nangai toko suka kaka mabe tekate nzambe apambola bino oyo balandi yango na komona Yesu Masia amen. Bon to pese su numéro prophète John Gefa po msusu pe na minute tamso yamba liboso tala yo abenga. Bon numéro nga très capital parce na mumba bato na moto ya bato soko ngi kozwanga na 00243 89 610 49 41 vous avez WhatsApp imope Viber numéro mosoko zwanga parce que pendant Congo France la chaîne nga chaîne mona le lango fort pendant chaîne nango penza za pena lupe mamakasi parce que soki oleki émission la chaîne hôtel sala mokili na yo alors go zwanga na 00 81 807 26 78 okozwanga au privé atana 1h 2h benganga na kosungana ba prière parce que nzambe apesi moto tali kabonaye na 00 243 99 99 42 937 pe nzambe na ngai apambola bino pona mbote
nakopesa moto mbote te napesi kaka Yesu na suki wana. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Donc voilà, merci beaucoup à vous, chers internautes, d'avoir eu vraiment le temps de suivre Thème Nabiso Auto-Exploite avec le prophète John Gefa. Merci beaucoup aux fidèles au Bazara, toujours branchés, www.congofrance.com. Toujours abonnez-vous massivement parce que vous avez déçu. Nous, on est là pour faire notre travail. Merci beaucoup à ma mère Milinze, maman Matos Pepe Lambeto, Loma, le loriste congolaise, Nakata Château Rouge. De gros bisous à toi, maman. Je passe encore le bonjour à R. Ramsès, le seul et l'unique, il n'y a pas deux comme lui. Donc, rien à faire. Caps Kabassé, les Mokonzairo, Nakata Paris, Foster Kamabari, Nakata Rotterdam, mon vieux Robin Gefasiki. Donc, je passe encore le bonjour à Blanche Quinoa, la fille fraîcheur, maman la Preston. De gros bisous à toi, passe aux Ali, à mon boss, monsieur Josué Lili Pomba, la peau noire à la tête blanche, à notre grand manager Junior Boukson Boukassa, Yaba Boukassa, toute ma famille que j'aime beaucoup, Igede Sakatre Koran, Akatia Lille, mon vieux Christian Zola, Mouna Cédric, artiste Mobala Mouindo Zaina, si ma caméra pour Azoa, ba image à Boé, Marie Kakati Balox, mais et ça lui pega bien. C'est un beau gars, peut-être qu'on est là, on a une caméraman à la vitesse, le collègue quand même. J'espère que Ayoki Maté un abisso, je crois qu'on soit délivrance à solo, puis on a dit que donc voilà, merci beaucoup à Jeffer Miko et Mobala Mouindo, à celui que j'aime beaucoup, quoi. Au Pena, n'a pas sa respect belé, Alain Dele, ou Melara, Ningozalaha. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises comme d'habitude. Et au revoir et bye bye. Congo France. Site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com